Allô, 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 le spaghetti love, le spaghetti chou. Donc, ça, la bino mbika na biso. Donc, tout ça, la mbika na biso ya bangala, lelo. Tout ça, la mbika na biso yangoyo. Donc, mbika yangoyo, tout ça, la mbika na biso. Bis na biso kauka yangoyo, to bongisi déjà to sokoli. Huile na biso yangoyo, huile na biso. Donc, otokolambela. Oignon na biso, et puis ndembi, matungulu, donc oignon yangoyo, matungulu na lingala, ndembi na biso yangoyo, et puis ail na biso, et puis tomate na biso ya mbuma, toa na pilipili, poivre noir, et puis sel na biso, biloko mosusu ezali comme muscade, ini oyo tokotia na kati. Alors, sikoyo natie mai ya moto, totika ngo ezala etoka, comme ça na olakisa bino ndenge tokosala. Merci. Bino mo bomoni mbika na biso yangoyo, nazwi ndambo ba épice oyo nalakisa bino. Sikoyo nazotia na kati ya mbika na biso. Sikoyo naza ko mélanger yango. Sikoyo nasi natiaki mai na biso ya moto. So nasisi ko mélanger mbika na biso. Après na olakisa bino ndenge nini nakosala. Merci melulu. Alors ba mama bomoni mbika na biso yangoyo. Donc na osala ngo ya bambuma te, na opanza bambuma nyonso yo. Bongo ba nani mbika bangala ezala bambuma te. Ya biso ezala kaka poto bongo. Donc na tiaki yango mwa mbisi. Etoka na mwa mbisi po goût ya mbisi ekota vraiment na mbika na biso bien. Donc mbika na biso ya bangala yangoyo tozosala. Naozela mai oyo ekita na obakisa lisusu mai etoka susu pour la deuxième fois. Après na olakisa bino ndenge tokosala mbika na biso ya bangala. Merci. Mbika na biso yangoyo totie na kati ya mai ya moto. Mai ya moto etokaki déjà makasi. Sikoyo totie mbika na biso na kati. Tokotika yango etoka. Soki etoki mai oyo ekauki, tobakisa mai mosusu. Tolakisa bino ndenge tokosala mbika na biso ya bangala. Merci. Alors le spaghetti love, omoni mbika na biso ebeli. Yango totie yango na sani pona tolia mbika na biso. Omoni ndenge eza sebene. Mbika na biso yango. Merci.